Notre président, c'est le fils de notre pays, Antoine, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi numéro 20. Quel que soit le problème que nous avons dans le pays, quel que soit, il nous a promis à réagir en haut, mais nous devons accepter un voleur à la tête du pays. Je vous assure que ceux qui les l'ont dans le Congo, ils ont dit ma place aux a proclamé Moïse Katumbi. Bon, le problème dans le Congo, jamais ici et Salama dans le monde spirituel. Garçon, on a tama wana soki nanga za neti ki zengi moko boy. Pour le français, boye ko tia ça la proclamation ya président o ya bimisa ikombo na ye Félix Tshisekedi Tshilombo. Le nanga ake okuta na Kagame asali parti militaire à s'infiltrer à sali fusion na ba M23. Il a proclamé que président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, Azana Moussika, après 5 ans, Aya Web Sabisoke, et ça l'a dit Félix Temtazouaki. Mbote Bandeko, Oyo Nyonso, Bozolanda Ngai na Mokili Mobimba. Boka Mwate, Mokulu Alelo, Ndengi Bomoninga, Nazana journaliste te. Ndeko tosala bana émission ndeko Dorcas akufela kileki pe biso tango totambula wana kimpeve seke mpeve ndem te dirigeera biso yango lelo bomolinga liboso ya micro ya KTG News Monde KTG News TV ndenge nazali boye ya liboso napesi mbote na ngai na John Makiese esika ozali kokamwa te so bomolinga moko na micro na pesi mbote na ngai mususu epai ya lekasi mutu kiteka kokompela mobali ya mama 5 étoiles bato mingi babitunaka pourquoi 5 étoiles 5 étoiles elingolakisa ete baza na bana mitano donc étoile par étoile eza na chance nango yene na kati ya libota na pesi mbote na ngai na Steve pe na Yangala na Babi Masengo le grand prêtre de Sangrier na pesi mbote na ngai na Koko Seruki pe na ndeko na ngai Bamokina na kati ya Lozande na pesi mbote na ngai na Roba mwana Kingoi ya Tongo na Njili pe na Daniel Kombole bourgeois moninga ya Roba Roberto na pesi mbote na ngai na Dox Motomba na pesi mbote na Yalo Mambweni mon neveu propre oyo atongeli biso parcelle atie piscine na kati ya commune ya Kimbantseke. Premier jeune garçon à Botami na Kasavubu, mais aeko tonga immeuble na Kimbantseke a tiango piscine. Tellement na milieu to koliba na bamona na mapamba piscine te place on est communauté vie touristique entre ta piscine on ya salon pour na lopango na. Na pesi mote na mokili mobimba na Koko Ekembe. Ici kozali GPS na pesi mbote na pesi mbote na Carlos Nzimbi ba nyonso balandaka KTG News na Afrique du Sud na Pointe Noire groupe Mofarma na Angola epai ya petit frère na nga propre Wanduka ici kozali Kobolebo Kovo Oneve na pesi mbote na nga lisuna bana Belgique bana Paris bana Londres kuna nazomona bamalela de Londres bazakuna bapire master bapire pangi banzongo sule bazakuna bapelo bozakuna donc bandeko na ngebele kozala Londres nazala mingi ya kolobaka na bino ntango nyonso tosengaka kaka epai ya bakoko na biso pe epai ya baenvoye na biso batindaki biso kati na mokili oyo ya Afrique pe na mabele na biso ya liboso ya kobanda ete na oyebisa bino émission toleka tosali na Dorcas na expliquaki bino pourquoi Congo ezokoma na niveau oyo Congo ezokoma na niveau oyo buzoba ezana na biso bato tozana bakolo Congo to milingi te pe tolingi mboka na biso te buzoba mususu ezali ete ba frontière na biso ezalaka jamais sécurisé to komisaka Congo neti eza place moko
mutu nyonso akoya kobwakela biso ye mutu nyonso akokota akoma ne congolais lelo tozomona befe nango na baposte ya minene ya mboka nayebisa bino na bemission na ngai ke besingizila baya tro na mboka oyo bakota tozangaki force ya koyebisa bango ete nde bokoti na mboka na biso bose limite na baniveau oyo telema tolingi komilingisa na mabela bakoko na biso kala lelo tokomi kobundana bapaya na kati ya mabele na biso mais oyo eza mabela Palestine te eza mpe mabela Israel te mpona tozala na bapaya moko baza nombre ya moke bakoma komenace biso baorigine originale ya baautochtone comme on dit en français ya mabele oyo ya Congo avec ka soki lelo tozomona bato babimi bakoma mpe badirige bacongolais bato neti bamoïse katumbe bamokwenge bafayilo baoyo alongo avandaka na kendakati kuna Hippolyte Kanambe parce que bakonzi na biso oyo badirigeaki Congo bawelelaki kolinga basi ya barwandais sange bayeba basi wana bazalaki bairondelle envoyé par des ancêtres rwandais un jour bayebaki ke bakobotola biso Congo bokende bobotaka kaka na bakonzi na bango bakonzi na biso tout na gouvernement nyonso banda na Kasavubu tito yo kokoma na Chilombo bango nyonso baboti na basi ya bapaya donc bolingaki na bino bamama congolais te bozwaka bamama congolais obotisi otiki ye na mwana osundoli obotisi otiki ye na mwana osundoli ale na bateti ya mboka basi na bino baza basi oyo bauti libanda ya mboka lelo bano boboti na bango bomoni befe yango tozomona lelo tokena na dossier numéro 1 ya président Chilombo na Moïse Katumbi toza bana palais totikali na 2 jours ya candidat ya kovote na ba bureau de vote ya kokendo pona nde balobaka maponami yango lelo bacongolais bokomosala ngo na bétranger parce que vous êtes dans les distractions, vous êtes dans les vronneries, vous êtes dans vous devenez des coureurs de jipons. Il y a bana na bino oyo babotami na basere na bino ba congolais. Siko na bandako na bino bokamata basi oyo babengi ba milotiki bocha. Baboti bana. Sange boy basi wana bakotaka babota bana oyo tobenga lelo babisenge mana ba Moïse Katumbe ba oyo bazobimela biso oyo tozomona bakomba barir na kati ya pays na biso toyebaka te ke bana wana lelo bakotia mpe mitu. Vous connaissez bien vous les intellectuels congolais que Moïse Katumbi aza congolais te. Mais pourquoi vous avez permis à la candidat na niveau ya sommet ya mboka? Pourquoi vous avez permis na présidence na parlement batiaka bato baza ba demi frère na biso ba demi sang congolais na aner na aéroport na bopito bato bazokufa bamedese misu baza na bango barwandais bakota bakoma basase ya koboma bacongolais na kolia bachambre froide mingi eza na maboka bétranger kala toyebaki bachambre froide ya balusaki vana ya bakisombe ya ndokolo ya bapapa simba ya bapapa wabelo sirop ya bapapa lwemba ya bapapa oyo toyebaki bakingotolo bapapa nzezalandu bapapa babuka bapapa na biso bazalaki ebele bahomme d'affaires babandeki kolesa pepe
Mais tala lelo oyo peuple congolais ba boni biso na ba classe nyonso na chiki futi na armée futi na journalisme tozala ba Rwandais na pastorat même voire même l'évangile de Dieu. Il y a beaucoup de pasteurs rwandais. Tokei na parlement tondima eke na pouvoir ya grand frère Chilombo bakobimisela biso mwana chuchu boyeba ki azalaki na kati ya mboka oyo etanke milliardaire actionnaire ya théorie ya bakongolais mais bobombanaki bozomonaka bozwala bino bambongo bombala l'étranger basi ya bakongolais nde basi ya kosakanela bangele bungi bomilingi te yango tomilingi te bayekoyekola voir me misiki lelo nga nakoka moke Eric Tuti aza vraiment rwandais amemi rumba na biso kuna donc nyonso mpona bakongolais bozokaba peti ofali akabi rumba na biso na bachinois akabi yango na bendien akabi yango na baivoirien mpona nini bozaba Congolais. Faut que Congo avec K. Ce que tout baza influent ba na Venise, les extraterrestres ba diable. Ba on ce que baza ko influencer Congo na musique, na politique, na journalisme, na pastorat, na ba chef spirituel ya concession religieuse, batouana tout le monde a ba diabolo na ba diabolo. Yango bomoni Congo ezaboui. Peuple azana se batouana baza influent na ba mongo ba matériel ba car ba nini ba poste mwa linifa likolo. Peuple moyen revendiqué zate pour soldat la biso pezoba. Ce qui peuple alinga siliki la Rwandais, yé muta ko protéger Rwandais. Ce qui peuple alinga siliki la Indien, yé muta ko siliki la peuple. Ce qui peuple alinga beta chinois moko bo abimisi mbeli azo chupa muninga ne peuple na kati ya grand marché na ville na biso ya grand marché. Soldat la biso ayé muta ko protéger chinois wana. Parce que infiltration ezana na niveau tout. L'étranger, par exemple, quand même le cercueil, il a sali ça va cercueil, a te quand na katia Congo. Boule les années. Congo la koufa poate. Et puis ba cercueil na bango tu vas na modèle ba cercueil à danser ya ba cher. Li baya mo e kota na sama belé $2000. Yo pe ngele bungi congolais ko ba tchongo ba ngeli ba saili bino na Chine ba croix ya ba yezo lukuta likolo ya ba jaune yo kali soko ke somba ya $2000 mutu wana ko c'est quoi ignorant que vous êtes. Vous vivez dans l'ignorance. Vos péchés aussi, vous les Congolais, vos péchés aussi sont dans l'ignorance parce que vous ne connaissez pas ce que vous adorez. Vous êtes tous dans l'ignorance. Yamato Moni, président de la République, Lelo, Akomiko Bunda, Namwesingizila, Oyo Azalaki Mwasia, Hippolyte Kanambe, ex-Joseph Kabila. Mongo ya yibi na Congo. Lelo bino ba Congolais ko ndimi, bozala na sima na ye, akwisa mwana mboka. Non. N-O-N, non. Je vous assure que ceux qui lelo na Congo, yoka di ma place oza au proclamer Moïse Katumbi. Boluka problème mo na Congo, oyo jamais ici et salama na monde spirituel. Ba monde na bino oyo, boko armé ba individu, ba boma ba peuple. Mais na monde spirituel, bozana événement moko na ba problème moko côté la bino bon l'ex président ye Moïse Katumbi Samarie bomona bimangu. Notre président c'est le fils de notre pays, Antoine
Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi numéro 20. Quel que soit le problème que nous avons dans le pays, quel que soit, il nous a promis à réagir en gros, mais nous devons accepter un voleur la tête du pays. Deuxième problème que nous avons dans le moment où ils ont été garçon, on a tama wana soki nanga za neti zengi moko boy. Pour le français, boyo kotia ça la proclamation ya président oyo ya bimisa ikombo na ye Félix Tshisekedi Tshilombo. Le nanga ake okuta na Kagame asali parti militaire à s'infiltrer à sali fusion na ba M23. Il a proclamé que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, Azana Moussika, après 5 ans, Aya Web Sabisoke, et ça l'a dit Félix Temtazouaki. Mais tu dois être arrêté. Match à Sénégal, na match mouwa et beti na ba héros à soki na ba balé na bino beta na ba kane na bino d'Afrique. Arbitre moi salaka match na moko boye ya Léopard injustice balandeli na FIFA type ba limoje ba kangie mais yonanga au consignation aux alaki arbitre ya élection au consignation au proclamer sur la vérité que c'était notre grand frère propre Tshilombo Mutazui élection to sepeli le yo mbongo yibi na Congo okena mona kaya bandeko na yo ba Rwandais que vous êtes ozoloba ete élection ya Congo ezalaki ya lokuta nani akosi bato yo mtu alaki arbitre ezala ya lokuta te. Nous avons besoin de notre grand frère Tshilombo numéro 20. Parce que on a monde na 3 ans de pouvoir, pour 2 ans de Covid. 3 ans de pouvoir, malgré il nous a promis. Promesse à Jésus-Christ, il vient bientôt. Bon, d'ici, la rango pas. Jésus-Christ a dit que bientôt j'arrive. Depuis le moment, ça fait 2000 ans. Et moi, je dis que je vais faire le Congo, l'Allemagne de demain. Alors ça na ba bavire ya étranger totondi na bango na mboka we basilité il faut continuer mandat na ye abimisa ba 3e mwanga chuchu abimisa ba 4e mwanga chuchu misusu bazali kaka awa misusu pe apesi bango ba pouvoir ayebi na ye ke muto na ko pese pouvoir te pa gafaki ma pese pouvoir pa kivate bomoni nanga ndeka démarrer tout. Ake pas frère ne wana za marque soki marque nini malhonnête de blanc blood clat cruise fucking man akomi allié à M23 problème ezate biso to pesa président na biso maboko ale kana 2e mandat bon moi ndeto poudrer Rwanda na bino boko mona. Malheureusement, le président a comme membre comme on est christianisme. Dans le 2e mandat, comme membre on est christianisme. Vous avez droit d'arrêter l'homme qui est à Kingakat. Tozana pour ça à Samba, comment il était président de la République démocratique du Congo pendant 18 ans. Il n'est pas de notre pays. Comment vous les intellectuels congolais vous avez fait l'abandon des postes? Vous restez en Europe seulement pour crier, pour dire n'importe quoi, pour parler n'importe quoi. Entre-temps, vous êtes là, cerveau mo basala kiamo pona na ofande la ngo la poto. Ndima ko fanga yo na zolo ba. Batakana il va dans le monde ba osepela te maintenant la zone ba cause les agistes les hommes intellectuels congolais pour accepter Moïse Katumbi a postulé tant que kabona ki libala na bango ba pédé na garçon avanda na Kingakat abana tambola la passeport
Zambien. Qui a permis Veka Dimayo, puis on mystique, or bouki sa église qui m'bangouis, so que ma bimisa église qui m'bangouis. Non, c'est la proclamation là, encore même aux autres la bien té, na ça une église qui m'bangouis c'est comme à 15. Il y a Brazzaville, bah comme ya mbaya. Là là bah voix ça. Bah comme fuka mela moi si ne bah comme fuka mela mais awa na Congo, bana ba papa diangenda, oya basi ba fuka mela ba mote ba le kana cherte. Mais moi si on a comme les kana cher, vous bénissez dans le corps il y a 3 pères wana dialungane qui sont lesquels diangenda. Batiki la yebino code wana l'église. Ba comédien. Nanga kende libela comme un rebelle. Comme un rebelle pour ma bonne de la bino, bazong sa bino na pays honnête au salipé, il y a yo parti ndeng ba bisu ba sali ba parti dans bango entre temps ce sont des rebelles. On va détruire maman congolais, va détruire enfant congolais, va violer, va salir, va bêtise à marque, aller vous créer les sous-docteurs, la bino mo ya Burundi, ne t'a réparé bango entre ta bino tout boza la kachaje wana. Tout ça va se battre. Vieux Jean-Pierre Bemba oza vieux na biswaki. Vieux Chilombo oza vieux na biswaki. Ba petit biso batikali o tchétché ba ministre ba yebi masola kinte. Bino oyebi en po bobanda ofana na bana Mobutu. Bobanda osala pala Mobutu. Boyebi esprit ya Mobutu. Bola ta face. Bozala purifier l'esprit. Ce qui me pèse vraiment que beaucoup font la bino pour la biso ba peuple tous vraiment ntilo et finalement to déconner trop na pays oyo to pèse nzambe mu Congo to landi na biso obsession to landi na biso ivronnerie to landi na biso impudicité ba botiseli biso ba distraction ya marque moko butu ba petit belé ba éviter que nanga sali déjà rébellion na ngambo voilà ake déjà comprendre na ba rwandais pour la ni soka dimi aoyoka ba bisengi na bino ba binga ko soya na kisasa bozo sala ba faire mukomi oyo sala ba faire fali abeta te abeti vie à vie akuta na Macron akuta na bakadanze yo tio ko dayo za la poto sa ba 40 zo ba ajini okuta na ata mo roboti kuna akuta na ba ngele bungi boto ko déranger bato oto ne ka pe voter mu kwe moto bina pe ki zengi ya mobali PD que vous êtes yo tata mukwenga ngo baluba voter aleki yo soko yo ba problème no yo lukala mboko tokotika yo totika yo te boza ba venturier du combattant c'est pour faire nango combat mo e bataka na Londres batiki yo bino yo bati Paris leki Londres baya à Londres na kotimba na bakamba solo Paris c'est quoi là où il y a les PD et les lesbiennes. Paris c'est quoi? Puis on va dire Paris, comme ça va te la bala, na ba vie. Ba garçon yo so ba uta Paris, na disasa bazana ti ba bisengi biso to sombela ba secret ba katana na ko tanga ba komote po ba frère na biso. Parce que mon sangala ba congolais ko se retrouver na matonge, ko se retrouver na Château Rouge, masolo so ezala rateka masola mboka, ozoko kana yo te kuna batu ko ka bazoya. Ba conteneur ezo sala ma vie pharisien sala ba conteneur na misu na mona matoucher la sala ba conteneur so moni ke ozoko kata kayute kota na ba mususu makamba pays ato fingi tisege di famille c'est comme na la mère na bango to aleki ba mère na bino tout ya Congo déjà na la donc olo ba ba ato fingi ndemo mesana olo ba ke olinga tisege di mabe o ba no finga mabe lelo to monyo pa mukwenge na kanisa ko za vrai combattant mukwenge yo za l'Europe ozoyi bateke mukwenge za étranger
Vous en Europe, vous avez dit Moïse Katumba est étranger. Vous acceptez les étrangers. Il y a Jésus-Christ étant un mobix, il y a un sauveur, il y a un étranger. Chapitre Europe. Bana na bino mikolezo ya bozasu na posate bavanda en Europe. Baya osana kisasa. Là où on coule les diamants, les miels, les lits. Soki bo tiki bana na bino bazala kuna bino bo koma na ba 70 ans. Ba 65 ans déjà c'est commis. 75 ans en Europe. Okomotala makambo mwana na komo sala na ndeko na mwasi na 20 ans o makambo efe sala. Moni maki bana na yo babalani. Oboluka ipoto. Bozo mona wa déjà koda. Boluka ipoto. Bozo mona ndé bazo te ya bana na bino la banchiki à partir sexologie à partir à 7 ans. L'antique. C'est pas ça le Sodome et Gomorrhe, c'est pas ça l'abomination. Na culture na biso ba congolais bana ba vote ya makana poto mama sala kaboye papa mata kaboye basongi sa kaboye basala kaboye po bino so ba lobi yango oh comment ba bêtise na émission dalo siko mundele azola kisango tina ba TV tina ba classe bana na bino besoin discuter de pourquoi mundele apesi Kagame 46 millions a armée a bakisi eba besoin de citer de pourquoi. Il y a moi comment est-ce que vous devez comprendre que vous êtes des malhonnêtes, des malades mentaux à imposer les binosikoyo étrangers à Bundala Mwanamboka. Étrangers en communauté Samario, né en 1964, fils des Juifs Sokinan. Moi, si Mundele, Bana Mindele, société civile n'est pas que ça va Mindele. Bourgoumé, c'est comme Mundele, mon chef Azam de Mundele. Bah, métier, on peut voir qui est arabe, so il y a qui est arabe, il était en tout cas. T'as qu'il y a qui now. Boza Moukera. Comment nous allons diriger la black man qui m'a matin noir? Comment un chef spirituel monté à Congo, surtout à Kimbangwis? Pourquoi ça va me bandimina eteke? Bolo ba vérité, vous avez ça ensemble. Moi ils ont la vérité. Pharaon les amboka la biso te fona bimisa peuple auto kende na biso. Boye ça va ekazambu. Bino bozo pour encadrer masse. En bon moment du traite. Papa qui angani. Soki ka boleki na radio lelo to lobby, émission ke kota lobby. Olobi ka ke bon voter numéro 20. Mozolo ba voter. Mais na Kabila oyeba ke aza mosingizi la olobi ke ata bo voter ete suki na nga ya mutu ke voter yobi suki soki voter puis Kabila maleka o pesa suki e voter yo zanzambe o pia mutu suki yobi nombra suki ya mwana Kabila leka féticheur mutanzambe boto trahir le pays. Beaucoup détruire le pays, biso to respecter bino. Bino to ba likolo na biso. Beaucoup tika kwa pays na ba pense ya minene nyonso ba Rwanda ba diriger. Esprit wana ya révolte zo za la bino te pourquoi? Pourquoi? Joseph Kabila va na kani maboko mais maman msezo ne veut pas Moïse Katumba bezo te pas naye. C'est qui voyait pas. Bazana pour ça boto na bino pays. Le pays Congo appartient à nos ancêtres, non à Dieu. Si appartient à Dieu, donc appartient à la domination internationale pour les Européens unis. Parce que le mot Dieu, c'est l'abréviation de la domination internationale pour les Européens unis. C'est pour cela, na Congo, bino Congo ya Dieu. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Et puis, celui l'oblige qui mangue à un prophète, il y a toute l'Afrique, au Kossi. Sur un prophète, il y a toute l'Afrique. Comme il est Dieu, il y a un
sa pouvoir pas ba nilotique siko baza pe ba noir ba bengala biso na ba bena Congo na Congo. Kimbangu il est prophète pour les noirs du Congo. Congo avec Ika. C'est lui notre sauveur. Et ça donne motia ba malien na ba problème yo ba noir pe bazala na end bazala ba problème. Alors Kimbangu on matérialiser bo sangisi na Jésus-Christ. Oui la mai. Oui la rali kolo. Il y a un pays na biso to comité na niveau que Kimbangu va permettre siko que étranger diriger biso parce que vous y été so vous y Kimbangu to comme na niveau te bon kiti c'est moi na moi si prix na pays oyo moi na moi si pour mobali abima na ye ba petio ba pito ba telema na coin so tali mbongo ba opesa ye na mbongo sa combia ya wangila le kishe nde toloba la baterre on l'histoire qui noa kumoko oka na kimbuta na venir diable on a kimbuta 2000 francs 2000 francs ça sur baxi 500 francs et ça était $1. Pauvreté continue niveau moko ya makasi moi na moi si a commis moins cher que les poulet poulet na Maroc ils a 20 dirhams pas même $2 poulet. Brosse à dents, poulet. Cigarette dans Maroc, il y a poulet la chair. Na outi dernièrement, banda oma ti. Batabiki bala. Bilanga l'été zate. Bilanga ta ya homme politique ezate. Ya homme milionioso, boké na politique. Quelle politique? Vous êtes nés dans votre famille politicien, vous tous. Na parlement 3 frères. Papa, mwana, seme qui n'a qu'à parlement. Tout le monde n'a pas demandé, bah awa. Papa ou papa moulier wana ou mine neza soinde. Yé mokonan da parlement, mwana na ye, la provinciale, mwana na mwasi, la provinciale. Tout le monde a reçu la candidature. Famille, 3 personnes va postuler. Si vous voulez comprendre que quand on a un business, famille nous 4 pasteurs. Donc vous allez pour la peuple. C'est impossible. Bon ça na ADN on a d'être bilonier ce qu'on a va politicien. Autant comme mamona lui. Oke ne kuna boye mamona kiteka. Ozonga kuna boye mamona pembele. Oh nyoso o te baza famille moko yana ba sala na seni yana ba sala na seni do yanga fo ba nyoso baza na ba député ba loe ba moko e ba bimiso i 4 ya ba metio la sous pays hospitalier yango c'est que pe na ba sena kuna bato baza kuna na bana kasi na mwa au président sena ndenga za wana na esprit on azo mona na ba propagande que le pas moko 4 députés famille moko de mpiaka beaucoup ma député ba kitsa salaire ba piango pa ba soda ba piango pa ba enseignant ba pesa mo pa ba roulage et pas ba soda ba na ba guerre. Mais pourquoi vous donnez seulement des millions de dollars à ces gens-là? Ces gens sont en train de blasphémer Dieu. Ceux qui ont dans le parlement, à côté de la loge, à côté de la franc-maçonnerie, à côté de la Rose-Croix, à côté de la Kankar, à côté de la Primacuria, moyen de peuple. Ça fait parce qu'il est en train de subir des conséquences spirituelles. Bah, continuer dans l'ignorance que nous sommes trop protégés au Mali sous-souté. Les ministres moi vous proposer comme aux aras parlement ou comme ils m'ont mis dans ma kuna batu bazala ba momia yo na ministre la viva trop na sénateur wa momina ye siko batu ba diriger biso ba to beka ba VW ba PD monde entier siko ba na nzambe toza moke siko komba
Et ça, comment il faut vraiment que l'esprit de Dieu m'a pour annoncer la vérité au Congo. Ce qui t'ont raté, Félix Tshisekedi, il y a des armes chimiques, des armes patriotiques, des armes sous ils ont éliminé cher, ils ont libéré, ils ont se outil na Congo. Ce que biloko wana tellement besoin au makila ya bana Congo et zappé na kata biloko wana ekobeta bomba tani kolobo kitana se ba bombe wana ba détournement wana mususu ekebeta ndeni bozo kanisa muta ko kendo beta. Là, on va parler ça après. Il faut te développer. Après émission, on en reparlera. Et que bêta comment? Rayon soleil, comme zone ya soleil, ils ont déjà bouché. Ils ont dit qu'ils ont les autres qui savent. Bangenza. Parce que rayon soleil, moi, qui bimana mokili. Et que bêta la terre. Et que bêta, c'est que rayon qui pénètre dans le centre nucléaire, dans le NASA. Na ba Pentagone, na ba K15, na ba Poutine, na ba France, partout rayon avec bêta et que déclencher du loco oh ya momo yebini saka na sama beni. Ya moko. Malheur à femme qui sera enceinte à ces jours-là. Afrique les animaux calme. Banzete en Afrique que yambela biso ba gaz wala nyonso et purifier on. Tous à la calme. En ce moment-là, électronique et salaté, avion qui est mataté. Oroya Congo ndeni, Oroya Afrique ndeni. Mundele kutazo wele la ya, aotiki lo tante yo kota l'avion, yo faut kufa place au lingana oli a miel. Yamana ibisaka bino ke tangu ifina meleve na 2015. De tangu est conquis. Tangu est conquis na nyonso. Toyeba kupona mwana mboka. Toyeba kutambu. Nazana mbongo mokote oyo la zui pa ya Chilombo. Au contraire, vous battu au baouti Europe ba diaspora, mutubazo ya oyiba mbonga wa. Bayaki na wala souci au compagnie master na bangote, bayaki na souci ba détournement pour mingi balai bata ba tchekula. Comprendre? Batu ba beta ba mkuyu ba sala ba usage des fonds en Europe, siko ba landi master na bango, il fallait ba la souci wana ki batika na histoire ya mboka, bango webi salaire na détournement d'argent. Le président n'a pas le temps de vous demander qu'est-ce que vous avez fait avec 3 millions de dollars là. Bon, ça conseille kaka. Il n'est pas demi. Mais deuxième mandat, au bana potobos à la cirque, Makamuna Sabino Lubaka Muntu Komunu Baza Mutute. Alingate va savoir l'esprit. Peu en plus, il va savoir l'esprit à ma Congolais. Babokanga Bamunyo Sowana, Naba Oba Postilete. Na locomotive na bangola politique na be kazembere aro kangama azala la prison au ciel ouvert ngwato tala omi bwa kisayo mona bakaimana yo vraiment na laina mingi ya koloba mena on continuera à koloba tango nyonso émission na biso ya lelo soki bomoni ete na continuer à koloba boye sans speakerino ou sans journaliste pembeni usali ba commentaire bobengi John Makiese Kolochen o nazo lobela na continuer ka bo pour inspiration que ya trop so bomoni ke journaliste azala pembeni bobengi yepe journaliste ala pembeni pour atombola ngape moi mafuta mais mafuta ezo matakaka tozo basé nanu na ba bêtise o ezo le kalamboka na biso to purifier ba bêtise wana tout éliminer des filtres na kata pays na biso tout éliminer bango na aner tout longola bango na aéroport tout longola quel aéroport mutu akiti anana komi pas famille te mais abimisi déjà ba 450 dollars na aéroport ba 750 dollars aboya sous pays au te bolinga ba tout te donc corruption na canal na Congo et comment on permis. Alors, si on sait la constitution sika, il faut peut-être tiens mesure ya bako diembe kabatu. Donc, s'il vous plaît, président de la République, Sénat, Parlement, les gens qui dirigent les pays, beaucoup copier constitution ya Chine. Bon, tiens moi la Congo. Place pour comprendre. La Chine il bon trésor public va pas andré.
babengi famille au moni va que pendre yo na stade chef à quartier mo meka ki netali mbonga mabulu na tongo ba écouter ba pendre bon comment peut adresser même chef spirituel et église mo so ba sali avanti au pasteur mo bakanga ki na mo miabaka bon pendre pays où tu orange mo la finga te pays où tu orange mo la Belgique te na bino batu boyebi internet na bino batu bolina kaka amana mono zolo baboyo lié mo ba président boyo te so côté la fond du cœur na o comprendre même na ba président ba ngele bungi kaka si go fa bongo la mutema amizongi saki congolais avec ka soki a continuer deuxième mandat les gars ya kobongisa ma veste ya ko expliquer ba tout net ya zala na kwanzambe vieux à suivre. Mettons voter au mercredi. Bana poto, bon voter Tilombo. Azana kachandaku, ba joueur mi super à Léopard à côté a raté pernatia, namona lo a raté pernatia, mais match les cas qui wana match yaki après a chaka debi akati me passe petit wana nani ba petit la no abeta ba bale ba komona wana eba moto mo misuba ba pede. Bato va détruire pays. Tout ça la guerre n'a pas d'alice faire n'a pas d'ensemble. Ce qu'on fait ça l'effort président la mission comme moi d'ensemble. Pour ça on ngele bungi. Maton no mingi John Makese. Na pesi mbote na ngali susu ya mingi na bandeko bolanda ngai chez l'amputu na kati ya Los Angeles et expecta makumbu na kati ya state Stanley Sankoyo pire master na ngali avec ACC place aux ali bambote no ya ngoyo Sekali mama mutu wana benga ko ya Sekali mama oyebika grand prêtre mo akini ayebaka te wala ravie na petit na ye mo bala ba sentiment la ba mbongo mamo ya Sekali mama na Angola bayuma ba wotra wana bayuma bayimbe bayuma ba wala tu ba kofi bayuma nous devons distraire bino po ba yebi monde diabolique mais sans quoi ba dernier yuma à suivre. Pour la lelo la suki wana la pesi mbote na la batu nyonso o ba voter Félix Antoine Tshisekedi na Europe numéro 20 mwana ndako avant mwana ndako moi c'est kolo mususu ozuye o sentir goût wana te mais so ozuye vraiment moi si ya mboka na bino ba Shirley Mbemba Bester Yaba Ferida na Angola ba bien na komba Ferida place azana Angola na pesi mbote. Donc, au sentir, il y a un maga au moins c'est un bon. Ils ont été Félix Tshisekedi. Surtout voter, il y a un maga de papier dans la vote et côté vraiment na likambo ya bien. Au voter moi Moïse Katumbi. Ah, est-ce que on complète même dans mon témoignage de l'obélo vraiment. Il y a une mère là-bas. Une père là-bas. Nous tout le monde a ta bon dans sourire là. Et ça n'est qu'il n'y a pas. Dis le moment où on bénit, on maudit. Sourire de vipère. Sourire de Judas Iscariote. Monstre. Sauf le président de Mboko. Nabimi pe Mboko. Nzamba Pambola Bino. To suis à la prière. Tata wamba mpungu tulendo. Sakumuna bana baku. Evutula lusancho lueto. Bosi la teka kala munti ya mvimba. Utulemvu kila mumamonso no matovangi betu bana bwaku bwabu tweti lomba lemvo wa bamu na zizi kyako kwa betu bandombe ntilulu ifida bene bana Kongo luzibula meso bana Kongo tangu ifweni bana Kongo tata nzambe mpungu zolele kavova